Ki musique anza mebi ki sa li susute na sangisi na tepe comme ozo balingala na tepe na Congo mbala moko na kati wana musique anza me ya kala ubisu to yebaka ba frère Mete ba frère Patrice ezaki ozo beta ma musique ozo mona ki musique ma nzambe lelo comme si musique na bino bozo beta normal ba to pe bazo bikate o senti te ke mutu moko ayaki concert na yo azongine loko moko boy mutu moko ayoki album na yo azue loko moko bon album na comme si bo na bino normal pour mbongo bon Angola biso toyebaki yango ezalaka vraiment mboka ya ba chrétien bazalaka je sais pas ba chrétien basambelaka mingi net na Congo vraiment te Angola vraiment na ebité lelo na moni d'église côté belé na Angola bino pe lelo boso yemba pe belé remarque nini bosali Angola ya kala na Angola ya lelo Nzembo yozobeta oyo yo moko muto so komango ndenga na composer ba question na plateau ou bien za banzembo bino pe bosombaka ndenge bandeko fali bandeko fere ba héritier ba musicien mokili basombaka bino na musique nzambe na musique yo sala lelo est-ce que sombaka ba chant wana ou bien za ba chant yo sombaka pa ya batu bien yo moko composer bo côté ya eza facilité oui côté na yo mais via batu et dépend na yo soko tei bon mabe muto abikate parce que muto abika la o azoyoka baso tei muto mabe muto abikate donc tellement pe nakati na ngeza tel kabo. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Mambo Galaxy, na côté poisson. C'est l'un des rappeurs les plus prolifiques de la RDC, Gaz Fabulous. Le tout puissant du rap africain, Gaz Fabulous. Agbada, Lelo, le maître de 2021. Salut la grande famille parisienne, ici le vôtre, Mtatika Rumba na défaut Gaz Fabulous. L'ambassadeur de tous les courageux. Je vous donne rendez-vous ce 26 avril ici au nouveau casino. Mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko no sa mboka pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Bonjour, bonsoir, ça dépend ngonga bokutani na émission Greco na chaîne Bilo Lingaka Congo Révolution. Merci na ba partenaire nyoso yo batalaka Congo Révolution. Merci na ba boni na biso presque na moi chaque jour bozo mata mikolo na mikolo po to pesa kabino mosala oyo bosenga kabiso na Congo Révolution. Merci lisusu na Tap Sent o ezali téléchargement o télécharger en application moko ya kitoko ozana bezo ke d'agence c'était pour na otina mbongo na en Afrique batu mingi o bazana mikili ya poto na Europe dino kaka so bobeti Tap Sent o télécharger na téléphone na yo chana mutu na yo ke soki otindi 100 € bakozwa 105 € na bandeko ya Congo bandeko États-Unis d'Amérique bino soki otindi $100 bokozwa $110 mais conditions ali moko code promo beta kaka mombele 5 donc mombele yangai mais 5 dans ce cas il y a chiffre alors wana
application ekoleka kitoko. Voilà na kati ya plateau na kozala na moyembi ya Nzambe oto bengaka ba musicien chrétien moko ya mboka na biso ya mboka ya Angola, passage ne na kati ya Paris avant na mboka ya Luanda, mais lelo akozala na biso awa na kati ya mboka Paris, na kati ya Saint-Ouen, na kati ya studio ya Congo Revolution, to meko kabola moke oyo asali nango komona ye frère na biso David, papa David ndoi na ngai bonjour. Oui, merci Maxang Wanza. Bonne santé, ça va? Très bien. Santé kimia? Nangola Nzambe kimezali. Bato so bazotala mpona mbala liboso na chaîne oyo Congo Revolution, frère David azana. Bon, naza frère comme tous les frères. Oh, les ceux qui sont on est bon ici. Naza moko kat l'ensemble des saints. Comme chante de l'Éternel, la zoé babona ko lokuma Nzambe. Dans bolobaka ensemble saint Des saints. des saints. Na ensemble na bino des saints wana. Bino nyonso bozaka ba saint ou bien zana pasteur mutaza saint tamusu bandimina baza saint de. De saint aza mutu oyo katine azana asalaka mwa mabe. C'est-à-dire azana mwa perfectionnement moko boy. Mais tant azongaka se purifiaka akoma mon centre aza parfait. Donc mon centre aza mutu oyo a commettre erreur mais a sopo misusu. Déjà terme ya ko sokola. Donc mon centre aza mutu oyo a commettre comme Bible dit que to bon charadi manette dans une ordre. Nous commettre mais azongela nzela Nzambe. Aza différent na mutu ya sambela raté ou aza pareil tout à fait. Voilà. Boni ba séjour na mboka Paris, ezoleka bien? Ezoleka bien na Angola Nzambe. Voilà, merci vraiment biso tozan na plaisir ya koyamba lelo na chaîne na biso par rapport ya parcours na yo na groupe na yo, zana groupe na Angola oyo eyembelaka Nzambe. Na groupe na Angola kombo nango amour du prochain, amour au prochain. Zaki na kombo ya les écailles des crocodiles, tellement bateau bayebi na lote profondeur ya les écailles des crocodiles. Et de ça, Mabako, et to simplifier le langage comme ça, amour du prochain, amour à prochain. Liboso est dérangeant qui pour batu mingi dérangeant qui bango tango changer comment va combattre comment groupe to ebaki na komo boilelo et comme na komo be dérangeant qui même yomo te dérangeant parce que na le lo moko parce que kotala les écailles des crocodiles de tangi na Job 41 15 à 16 vu que Bekai et Kangamaka et c'est d'arrêter des gens qui bandeko o basangani bomoko donc inité to le bla bolingo na kat na bango ba se séparate ndemo beka amour du prochain jali donc Nzambe atesa bolamu biso to linga entre biso nde tozali kaka bana les écailles et ça pour to simplifier le langage oyo mokili po ezali bakute comme ça azwa crocodile na lengo ka mabe mais biso ba centre te bi crocodile combien de temps déjà au sein du monde de la musique? Bon, dans le monde de la musique, il a bandit déjà depuis 2014. Na ensemble la biso, mais il a évolué comme il a évolué Tambunda. Nous avons passé que si 2022 na poki ko kusangisa bande pour la évoluer ngama baloyemba. Parce que la promesse nous avons passé depuis 2002. Depuis 2002 et pour que ça maintenant en 2022. Là, notre na carrière na yo ozaka ka anatana régie et debiso na ba concert na yo ozaka un album moko na carrière no depuis bani musique. Un album moko amour du prochain quand yango on a 13 titres. 13 titres. Et déjà raté album aliboso bimisi ba titre belé. Bon, banze vous avez belé. Le soir m'a bomba ils a banze belé. Ils ont ma grâce. Les deux arabes sur la bosse qui ont simbiqué la guitare à bêtiment partition mon bol les embrouillés donc bandé me disait belé là donc 13 jours pour la normalement ils a tout ils a 15 mais tu sais à 13 bosse malala nini na lingala parce que tu sois lingala d'abord aux angolais ou bien aux congolais tinala angolais aux angolais nous ba lingala kitoko bon na utape Congo etape Congo bozo mana groupe mobimba na moni na ba sœur na ba frère bozo mana langi nini kama concert na portugais inga na portugais
Voilà. Alors, biso toko préféré to meka solo l'actualité zali ke ozana mubani na concert. Merci Chris Dongala oyo. Alaki biso ozana concert moko ya munene. Ezali le 1er mai. Le 1er mai. La terrasse en camp ya bale ya Viana. Préparation concert désolé kandé parce que ozana voyage à Paris. En tout cas, désolé bien na remercier koli motivation ozana atelier na base kuna à mobiliser partout. Bande ko pe bazar andi na mitro bazar na répétition bazo préparer. En tout cas, préparation Angola Nzambe désolé bien. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Angola biso toyebaki yango ezalaka vraiment mboka ya ba chrétien bazalaka je sais pas ba chrétien basambelaka mingi net na Congo vraiment te. Angola vraiment nayebi te lelo namoni ba église ekoti ebele na Angola. Bino pe lelo boso yemba pe ebele. Remarque nini bosali Angola ya kala na Angola ya lelo? Bon, remarque ça que nzamba basali grâce sigo comme ba église na Angola. En tout cas, changement est salé. Changement même la vie spirituelle, physique, ya batou, même mentalité, batou comme ensemble. En tout cas, église ennemie quelque chose na Angola. Ozana concert moko obetaki na Afrique du Sud? Te zana abete na Luanda. Luanda Na Luanda kaka. Donc groupe nan ebima Luanda te. Ne ma Luanda te zaka na Luanda. Tu bete la palace de fer na Mutamba, côté Yama. Batining ba ebi palace de fer wana. Mais kotala na carrière na yo album moko me ko beta na place wana. D'abord eza place moko ya munene. Batise misise belé ya minene oyo bali balongo ya Congo ba beta rapper na place wana. Mais yo mbala liboso na musique pe ya Nzambe. Récite on ezaki par rapport à ni. Bon, eza tellement la promesse. Il y a une promesse à Nzambe. Là aussi Nzambe. Donc eza lelo msoute ya volonté Nzambe pasali ke na trouver grâce liboso ya basantu na bete sikana. Parce que là, moyen musulté. Est-ce que banzemo yo zobeta oyo yo moko muto so komango nenga na composer ba question na plateau ou bien za banzemo bino pe bosombaka ndenge bande ko fali bande ko fere ba héritier ba musicien mokile basombaka bino na musique Nzambe na musique yo sala lelo est-ce que sombaka ba chant wana ou bien za ba chant yo sombaka pa ya batu bien yo moko composa te ngamo la composa et pe ba chanson je sur de la ka tomé on dit populaire na rata ensemble la diso ndeti nzembo moko tobeti na album etongo etani nzembo rena za toyemba ngo na ensemble de saint mais ozwi yango obakisi mwa babiloko mosusu osali ke ezala susu bien na kasi mais nzambe asala grâce a kocompose banzembo bena nzembo yo likabwana ezali lelo ozotala bato bazoloba bien ke musique Nzambe ebikisa lisusu te na sangisia na tepe comme ozoloba lingala na tepe na Congo mbala moko na kati wana musique Nzambe ya kala obiso toyebaka ba frère Mete ba frère Patrice ezaki ozobeta ma musique ozomona ke musique ma Nzambe lelo comme si musique na bino bozobeta ngo normal bato pe bazobika te osanti te ke mutu moko ayaki concert na yo azongi eloko moko boy mutu moko ayoki album na yo azwi eloko moko bon album na comme si botraimo na bino normal pour na mbongo bon honnête pour moi, n'avais ma bonne bon côté et ça promesse dans ma PC pour la lobiko. Bon, quand la mélo connaît ça que ningi n'a pas comprendre déjà que ningi va tout ça la voix na mailler la musique hein instrument voix betika ka et loko moko nzembo 4 minutes 3 minutes mais autant l'inspiration puis des actes mais et ça loko moko posenga nzamba sunga biso to sunga ningi ba ya biso ba paka bazala ki ba mente ba couple global de bazala ba faire partie ne bazala ki donc ils qui bien makasi ba de ningonde ba papa de ningonde ezala ki bien on to linga to landa pe lokolo wana eza mala mingi sonde ki biso pe azab ni inspiré na kanti banzembo langa omi ko landa monda momona ki eza pena pe inspiré eza pena li bana Nzambe
musique osala kisi ezali le Saint-Esprit eza kisi makasi oyo eleki bakisi nyonso. Saint-Esprit nde mosungi na biso, donc kisi na ndenge mokili te. Donc mpona biso bana nzambe kisi biso eza Saint-Esprit, molimo santo nde ezokamba biso. avant ozwa appel ya koyembela nzambe obanda oyoka mingi nani idée ezalaki ke lobi soki nakomi koyembela nzambe nayoki frère otro nayoki sero mingi yo oyoka mingi nani nga walobenganga Thomas Lokove bis nazalaka teba na tala balobi na bongoli motema ba 2000 obongoli motema na nini 2000 oh mais 2000 ezalala te c'est que bon motema kalata oh 2002 22 ans déjà sur 23 ans ah ben oui eza musika ta depuis obotama eza musika ta te bon là na mabanzam ka 2002 kina yambi Yesu gis mon konto box ya ouais na linga ki mingi pe linga mingi sika za papa Thomas Lokove ta peso mbote na linga ke mingi ba obenga Thomas Lokove même eyembeli no na yo ki pe na ba concert na yo oza neti na lokolo na ye moi douceur wana moi kimongo wana eza na kati bon na linga mi ba rumba wana tema banzembo luzu na yemba yango litika la pe kana mais ko banda musique inspiration musique na bano ba âge à 8 ans na sa déjà orchestre na sangisi ba camarade tous ça orchestre ya mo le panzani ka ningwana mais musique pena eza ya famille. Est-ce que ezalaka obligé ndenge oza likabo koyembela nzambe boy osambela pe ou bien mutu musu pas na pe chrétien mais abeta ne musique ya nzambe mais asambela na été te faut sambela parce que koyemba na biso sans prière esimba te faut sambela ko gêner kotambola malamu eza na important makasi pa biso vie de prière eza pe na base omoni batamukili ne ba la mo bona musique pa bima ke simbi aluki asimbi ta kisi mo boy so biso za ne lo sambo ofuka ninza mo sambeli le nzambe nzamba yoka yana le sel mo nzamba yoka biso na nzalo sambo o te akabe bona te ade na nzalo lo yembo kaka emla ejeta bandeko tuzabo mo na ke ade nini ezosala ça veut dire ozomona ke bandeko lobi lelo lobi yote ate mais dans 2 à 3 ans er makambo osimba tomoni lisusu obandi kote ya nini ezosala moni moto azoyembela nzambe mais kaka ye wana na ne moke toyebaki na koyembela nzambe mais na temps moke tomoni akomi azosangisa tous les deux aza même temps pasteur aza même temps moyembeli nzambe toka lo pe matanga te bo kote ya eza facilité oui kote na yo mais via batu et dépend na yo soko te bon mabe muto abika te parce que muto abika la o azoyoka baso te muto mabe muto abika te donc tellement pe na kati na ngeza te kabwana e bima pete parce que pasteur nanga amona mo pete dota Maurice Basaza aibika mona te likaba hotel ya pa frère David no suti na loyembo o pasteur atei ngana ziongo na elaborango na salongo nzembo po e panzale kele partout oyo moté ya comité olobi le montre capital que pasteur no amonité est-ce que ozo dépendre na pasteur ou bien ozo dépendre na nzambe parce que ndenge ozo yemba boy pasteur na biyo suki na koyemba mais ce qui sont nzambe a utilisé yemo ko nzambe parce que pasteur no peut dépendre na nzambe. Oui, mais comment ils dépendent ko dépend de mbambo na nzambe ke lobi na kozo appel quand ndenge ozo ya koyemba boy le pe kozo appel ya rotea te bon eza boy oui nzamba ko sala ngo mais mutazo kamba yo aweba men nanda koyeba ka mwana nga oyo te alinga mingi calcul kwa alinga mingi technique oyeba mwana oyo na côté ngo okende bien parce que il y a d'autres ya biso a va prêcher sur parole mais biso peut na l'appel pensa mais nzamba ko benga mais muta encadré eza papa tout mona Eli na Samuel a joué l'appel mais encadré qui pas Eli me mérité cette fois-ci le ba ngai yo ndima parce que ibike yemba imungu ya nzambe ndenge zalaka pour la biso donc pasteur ndimda ibike biso parce que aza berger ozo bukola ba brebis ko kele boite gauche droite za ibike brebis on atamba boseke lokolia bentana kangina longa singa lokol doya za kwa berger azo kengela biso donc nzamba cha itinda kati la ende
azoconduire biso. Voilà, tovanda na concert parce que ozala na maloba mingi vraiment te tovanda mingi na concert mama na likambo ezali concert oyo le 1er mai bana na nzambe le 1er mai tokokutana awa na Luanda nalingi message moko ya portugais ezali mpona bandeko oyo baozala na Luanda parce que concert ozala na Angola. Message ya portugais ezali mpe alingala ezali nakani ya lingala nazoyebisa peuple basantu nyonso ya Angola ke le 1er mai tokutani na terrasse ya Nzala grand show gospel ezala kuna oyo ezali titulé à mort à poche mu première édition boye ebele nzambe asala bikamwa ebele pena aobikisa donc tokosepela makasi nzambe asala ba merveille. Oui, na adressé maloba mpona bato ya portugais bom dia, boa tarde a todos e venho aqui para avisar que dia 1 de maio nós teremos grande show, o gospel no Sanzala, no campo da Sanzala, em Viana, e pelas 14 horas todo mundo tem que participar para que nós podemos louvar nosso Senhor Jesus Cristo. Merci na message opesi mpona bandeko ya Angola mpona bandeko nyonso baozala na concert wana bainvite bazali bato oyo ebengisi bainvite bazali ndeko nani baosala ya ndeko Fabrice Bofanga tomona ana ya uta Congo Fabrice Bofanga vini mais toza mpe na Irmão Hilario ye aza na Viana toza na mama Mimi Kabaka na Paulino dos Santos bango baza bainvite oyo tozala bango elongo na terrasse Nzala tobanda epai ya mopaya pourquoi osali choix ya frère na biso Fabrice Bofanga ye aza moko bekai donc aza moko ya bien aimé na nga donc nzambe asepelaki ke alongwa Kinshasa ya parce que ya bandeko ebele ya Angola bazalaka mposa bamona ye de à travers concert oyo baomona ye na bien aimé na nga mpena oyo toomela libele moko toyoka liloba moko oyo bien aimé na nga yembaka bien makasi ye tokoloba ke groupe ndenge ozobeta na Luanda boye tokonte mpe ke miziki mpo miziki na poto ezongi miziki ezongi na poto bafungoli baporti awa tozala tozalaki na ser Lor Mbongo frère Patrice aosala bientôt bafrère baza tellement ebele oyo batie baprogramme na bango namoni bapana biso deningo ne mpe atie programme Patrice Mobiai mpe atie mpe programme tokonte ke groupe un jour ekotika Luanda mpo ya production mo awa na Paris ou bien en Europe. Bon nakoa pena naza na kondima toya tobeta pena ba Bercy ba Zénith tobeta na lisongi ya Nzambe parce que otala ndenge tobima tobetani lipa Nzambe asala biso grâce ya kobeta baplace ya minene bato mpe bazoya tozala kwa pena azokwa Nzambe wana oyo apesaki nga promesse akokisa yango concert oyo eza wapi oyo eza na Palais de Fer eza deuxième concert na biso tobetaki banda orchestre bima na Palais de Fer comme si komona concert oyo moto epesaki biso okoma motive na concert oyo ke na sala siko makambo yango bien okoma motive bon kozala motive ya banda kala donc oyo eza accomplissement ya bapromesse ya Nzambe ya bamessage oyo Nzambe apesi donc oyo donde tobeta liboso na Sinafrika tata okobeta su oyo niveau ezomata susu donc oyo tokobeta su na Sanzala yayebi ke Nzambe asala susu odela donc chaque fois Nzambe asala ya biso ya minini so tosimi ya Nzambe sekre ya moko totambolaka na Nzambe concert ozobeta le 1er mai wana eza payant bato baofuta batike eza solidaire donc eza ya ofele na terrain ya terrain monene ya bale ya monene terrain ya monene makasi eza ofele donc eza gratuit gratuit donc c'est que pour 2020 na ya monene bainvite baye mobandi na concert tobeti ozotravaille na nani oza na producteur ou bien yo moko ozogere presque nyonso bon na lisongi ya Nzambe en tout cas producteur aza te nga mona agere nyonso mais eza bafrère mpe bazoyedaka mais na majorie ya donc banidi na majorité 80% ezanga moko mpena 80% yanga moko
toza 28 nakani sikoyo nde naomona na groupe awa naomona basere baza ebele bafrere baza ebele awa na kati ya groupe sikoyo osalaka ndenge nini mpona ofuta bango parce que naomona ke bafrere bango oyo basere bango oyo na concert payema ezalaka par concert ou bien quelque chose ngo obombaka ke so tosisi concert fona loko nafuta bino bon na lisungi ya nzambe tosungama oyo nazwaka bango bayebi idéologie ndenge tozokende toyebi ke moto asalaka bilanga anyokamaka ntango kobuka nde na esengo yambi to na phase oyo tozosala bilanga donc bayebi ke tona source lisusu te moto azopesa bango quelque chose eza ngai donc oyo moke nazwaka tokabulaka na bango so conseil eleki oyo moke tozala yango topesi transport akei toza na foi ke nzambe asala so ya minene aotinda bapartenaire oyo ya bien baya kosunga biso et groupe na oyo ezodépendre na église ou eza groupe moko personnel ya yo moko na libanda yo priya quelque part te groupe nde eza boye eza personnel mais naza encadré leba attention transpaster ya église donc nasala eloko te sans bapaster nanga na informé mais azwi bandeko nasangisi bango tozobeta labango elongo nakanisi omoni ke meme elatela bango to respecter doctrine meme elatela bango to respecter doctrine me banzembo na biso to respecter doctrine donc toza libanda ke ya kawalo donc toza mpendaka kati ya iloba ya nzambe donc naza mpe akamarese makola bapapa na ngai dr maurice na yengele ya pote basamba fo bande ya nyonso wana te azokanga ke ye maloba eza epa na ye bazokamama owa aocontinue maloba eza epa na ye ye moto aocontinue obande owa 3 minutes mpo notaro akambama na se ya makolo ya papa na docteur maurice mayengele apotre masamba moisege bango nde baza bakambi na nga esika baza nzambe mpona apambola bango bakisa bango susu ya mingi koleka soki motu moko azotala biso na lwanda komo oza na producteur te oyo azomema yo na groupe mobima oza na bango mpo apesa yo maboko nini okosenga eloko nini oza nango besoin mpona groupe na aposa soki asimbami numero eza wana eza 939 50 71 98 soki abengi nga tosolola eza malamu parce que eloko na osengi eza kaka mpona tomema sango malamu mokili mobimba bayoka biso condition eza te aye tosololi esi mpe nde tobetana baeglise tokobeta tozala na condition te aobenga biso kaka toye tobetela biso mpona lokuma nzambe parce que tozosala mosala nzambe nde bafutaka biso mais mingi basengaka condition transport ya bamusicien kolia ya bamusicien eloko wana bango bandeko baza na bayebi mwa enveloppe mpona bamusicien bakoya bakozonga na bango do bandeko baza na bayebi ngai na biso bango tokotikalaka kosenga yango te kashe bango moko nde bayebi nini oyo babongisi mpona biso moi soki osengi oteki popesanga 500 000 mais oyo moto abongisi mpona amoni obeti bien abongisi 1 million apesa monana perte mizika nzambe basengaka kashe te tozwi ofele tozongisa ofele basengaka kashe te bomba oyo batiaka neti bazoya baconcert na po tozomona ke batie madwa d'entrée 50 euros 30 euros 40 euros yo olobi mizika ya nzambe ozosala mosala moko na bandeko olobi mizika ya nzambe ezalaka gratuit te kashe yo likamba kashe ateke kobeta concert na nini ya différent kosenga kashe mingi alobelemba kashe mais kobeta boconcert parce que esenga mbongo pourquoi oloue salle bainstrument oloue bakiti oloue tutu wana sosali yana esengaka mbongo moto alimisi yango asenga bazwa quelque chose mpe oyo akanisela bino quelque chose apesa bino wana yango nde totekaka badiske mpona kosoutenir kaka évangélisation esengaka mbongo mais nde kashe nde nayebalikambo bakashe kashe te baprojet no ezali nini na deuxième album est-ce que oza na studio ozoprépare deuxième album déjà te bon pour le moment banzembo ye esalema mais toza na temps oyo ya baconcert mposa tobetanga baconcert ebele promotion mpona minute promotion eza mpela te toyoka promotion oso yango deja osala déjà ndenge osala bo déjà yaliasa bao déjà pachara
donc là promotion de tout bandi et puis que la canal à chara comme baby et les caricavés ça malon. Après concert oyo ya terrain oyo espace oyo ozo peut pas être deuxième concert monsieur oza. Il y a concert monsieur Zali tout ça on invité le 25 na assemblée mugeza na Gamek assemblée pentecostale mon la Gamek tout bêta le 25 le 15 juin doit sur ma concert no walingi biso na bita. Voilà. Papa David, awa tozo comme on a biso presque na suka na edike rendez-vous et aux les premiers mai na kati ya Luanda na Angola bana na Nzambe bakuya ebele ba invité ou bino bolingaka ba ozala ebele bat bazela nini bana na Nzambe na Angola bazela nini bo bazela ke Nzambe a visiter peuple mukolongo Nzambe a visiter peuple mumezo na problème aye amo loboko Nzambe Nzambe a sala makambo minene mukolongo toa kukumisa Nzambe ba problème zo nango ya bana ko ndima ozwa solution ba problème so totali conseil za ezo banda ya ni 14h conseil banda 14 na moi makasi na moi makasi moi makasi 14h conseil bandi voilà ti ernin ici la ti 19h ozana bande ko mususu boyemba kana bango na Angola oyo pe kolinga pe bazala wana mage baza ba invité ten. Oui, baza belé puis na baza belé ningi ba pasteur Flavio la bisumbo temingi Josaphat il a bigo en Portugal mais na bigo kita Jacob na bipi de Pontimba Raybot ba papa Guy Destin ba doyen oto ko tabango na musala ba Yoma Sofia ba on ba doyen ne biso donc na bengi ba sala Nzambe no so emela Nzambe mukolongo ba ya na terrain à Sanzala eza pra lokumu na Nzambe. Pourquoi ozolo beloko moko bokenga na zaneti mwana moko ya muke na elanga silika na monde oyo? Bon par rapport à ba doyen oyo ba banda ngana nazo bimba parce que ba doyen bazanga raté ba ancien bazanga raté tout le monde a même Paul pour ba reconnaître Paul azonga pa ba doyen oyo bazaki na Yesu pour ministère ne azonga pa ba doyen ba confirmer que Paul azamoko ya biso. Donc na robo ya monte parce que ba doyen pe bazali et musa to bandi même si Nzambe azoto molo mais bon que ba o ba banda ki on bazali c'est bazali respect neza appeler bien nakasi. Voilà to komina biso na suko zana bata opesa ba mbote parce que to mna suka en tout cas ba mbote za makasi premièrement na komisi na Nzambe asali kelelo na mwana biso sabatu inde asali ngolu à travers papa David Mombele pe na pesi docteur Maurice Maengele mbote prophète Jean Willy que ça en Afrique d'ici pasteur Chole la bosanité en plus na pesi pe ndeko ipo mbote mingi na ndeko papi matalatara il passe na la pesi mino mbote mingi koleka na pesi pasteur Moleka pasteur Richard pasteur Godé pasteur Abraham en tout cas pasteur na wazebele pasteur Emmanuel na Kinshasa évangile de Jetro en tout cas bambote mino koleka na ba santu nyonso baza na Luanda pe na Kinshasa partout mokili mobimba na Europe na bosa epete de koshiro wenzo aza bureau zamoni otangoli pe na bande quoi na tambola bande ko la na dersi a compagnie na ndeko Cédric wa compagnie bon baza bureau ala na Niva Paris bon on est toza bon elongo o basali kina kutana na David. Merci vraiment papa David biso topesio bonne chance na concert wana ekutani ka po biso musaleza makasi na bosa lipe logo mogo bande kunoza ya shikama les écailles kubanda dans wepa ba maraville ba chantre nyonso en tout cas lingi bino makasi ya pesi bino ba mbote belé bino nyonso ba marle de tout ba neige donc bino nyonso tout na pesi bino ba mbote mingi maravilla Pinance bino nyonso na bosanité Camille Mabenga Masilivi papa Georges bambote mingi koleka mingi fazo bogati. Merci vraiment biso topesio merci to opeso pe bonne chance na concert wana soto zakina musala makasite to ngato kinena mbuka Luanda poto sala musala meto ebina ngolu ya Nzambe
concert koleka kitoko terrain wana kotonda rendez-vous ezali les premiers mai na kati ya Luanda donc à partir de 14h à 20h tokozala wana basel na nzambe bakozala ebele wana biso tosengi yo merci kolo apambola biso. Merci beaucoup merci na Luanda. Merci beaucoup. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.